fait un pas très beau de ne pas voir même un de petits des Papa Wemba, musicien qui savait ses programmes, de se présenter aujourd'hui. Biso to bota marana 40. Oba benga matonge baniza 40. Papa Wemba comme si biso bana ya village molokai. Nazomona on dirait que Papa Wemba sana et quelque part avandi de Otalai. C'est un grand souci pour la famille Molokai. Hein. Vraiment, je suis vraiment navré. Je n'ai pas vu de ce genre de confrères qui ont pu participer aussi pendant beaucoup de temps avec notre père, qui ont pu assister pour cette une année. C'est vraiment regrettable. Moi, je suis un des Mokoyaba généraux à Molokai. Si je le dis, je le certifie, je le confirme parce que Papa m'avait dit avant que je le dise. Mais ça fait un pas très beau de ne pas voir même un de petits des Papa Wemba, musicien qui savait ses programmes, de se présenter aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment un chagrin. C'est la preuve qu'il n'y a pas une famille. Et vraiment, je suis navré, quoi. Merci. Ok, merci beaucoup. Maman, Biso, témoignage nous garde toujours le lot à mémoire à Papa Wemba. Merci pour Pessinga Miko. Témoignage à Néné Pedonga Nandima. À Pessibiso valeur. Biso to bota marana 40. Oba benga matonge baniza 40. Papa Wemba comme si biso bana ya village molokai. Donc bana village donc village moko, bana tata moko, maman moko, koko moko. Bon, yo kaka molokai wana signification nango. Mo M masimanimba. O oshwe. Lokolama kanda kanda inja. Babenga ngo village mo local. Papa Wemba zaki très bien. Ce qui m'attend à la quartier pour assister. Le bazala té. La cotisation. À côté de contribution na yeko le kabatu nyonso. Ate biso pe musique to binaka. Ata mama kolela ki passe le ko bina ma rumba wana. Ma kolesa nini esili passe. OK. Oui, tango na pusani liboso. Nazomona on dirait que Papa Wemba sana et quelque part avandi de Otalai. Ya ndingi ya ki peke na vandi na bureau. Donc non Papa Wemba na molokai na kutena na solo na ye. Tant spé na molokai na ye na kutiete azo solo na bato mususu. Tant ça c'est pas be koko. Donc ndepé na esiko donc na ye ko mona ye. Ya neti sali moi déplacement mon qui mais na mona na été donc c'est ça et surtout qu'on a que non tout ça toujours la relation au Uganda kana yo na Papa Wemba. La relation est belle. Les ébélés sont venus pour énumérer un peu. La relation est belle. Il y a malamu, il y a mabé, il y a un peu de Bayaki, tout le lac à la bango, il y a de cela qui n'a passé. Et je crois bien que Baya, tout va me ça pour raconter n'importe quoi. Mais je crois que la qui va tout que non. Oh, yo image ya mali balinga koteka eza ya ngote bino bozali banzi sango panza sango. Et d'ailleurs pour votre information il y a déjà une forte délégation les autres à Congo Brazza la Diable Rouge ambassadeur je crois que la communauté va comment déjà lobi ils en a les autres Angola ils en a ba Makani et ba msuspena ba s'annoncer mais bazoya et ndengi président Patrick Toloba wa biso to salut absolument de Botika Fleur to lancer coup il y a la festivité marquant l'an 1 il y a pour faire Papa Wemba et to songi pona to yamba siko yobino papaya sous le haut patronage ya yemoko au sommet Patrick Mbuta Salina nona motema Ozalinga kanesinga ebeti sakango Sana nugoma yasi Liwale wali mototela biasa libonza Metika kolela lela kango Nugoma yasi Tala yo moto na linga kayo Na ye yo Kolingo nanga Ye Bato kiko ebisa yo na bato ki bamona kingana mutu Ebonga kiatu na nalilamba Omikabi kabila mabanzo Ngakome kono zoto pamba Nga mambali na yo eteni nanga Obambeli nga likambo Na motema Molokaye Awe Botuna nina ye Tina nina kuribi saka Abayaya Motindo kanibako bandaka Moninga ayeyeye Nafandane Wemba Mobeto kanibako salaka na moninga ayeyeye Nasalango Yeye wana, yeye joli Wemba diyo Amazule Maria Rosa Mwasi Abakul Merna
biso Presley, grand maes. Travailler. C'est les femmes qui marquent les mains. Na beta libanga pote na zuwa mosolo na moto kinayone aussi yo la vie est belle beaucoup le la vie est belle on la vie est belle papa je sais kadima la vie est belle travaillez prenez de la peine c'est les femmes qui marquent les moins na beta libanga pote na zuwa mosolo na moto kinayo de masolo ya kine je sais que bozaki belé pona kolanda o ezalaki élément na biso to memelaki bino to kitaki penza awa na terrain et si quoi kozwa événement o ya munene zoleka awa concernant commémoration ya un an ya papa Wemba en tout cas et c'est ici Patricia Lelo et c'est ici Nelly Mwinga mobile ya série makasi et c'est ici ba que belé en tout cas début que vous belé hein bazoé kiami et c'est bino en tout cas merci beaucoup.